Jésus tozalaka na ye na mabele azonga déjà ndenge Luc 17 ezoloba azana mabele mazo souffrir ndenge apôtre Julia amoni mwana ya wuti na désert yo ekoki kokabona na nzoto na yo répondez. Est-ce que loboko na yo ekoki kokangana na nzoto kokabona na nzoto na yo? Non, papa. Non, Sa Majesté. Est-ce que monoko na yo monoko na yo ekoki kokabwana na nzoto na yo? Non, Sa Majesté. Non, papa, non, papa. C'est impossible, papa. C'est le mystère de Dieu. Tiko nzamba yo koloba mesikoyo nazozonga na vrai elongi na ngai. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. M'a donné, l'homme a accusé son maître, l'Éternel. C'est la femme que tu m'as donnée. Yo muto sepele na mwasi ba pension kitoko boye. Osane soso ko funda ye. De banzala ke lisoso batute. Ils ont perdu tout, hein? Ils ont perdu la conscience. Mais nzamba pesa ki bango conscience. A pesa ki bango zaleli. Yango na biso na royaume. Le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas des robots, mais nous sommes les actifs de l'Éternel. Ça, il faut bien réfléchir ça. Ba mama ba papa na kacha royaume na libota ya Nzambe. Bozala na kolala pongi te. Ngala zala kata na lali pongi na kati na zo solo na bino. Na lala pongi te. Soyez comme ça parce que le Saint-Esprit vient avec toi. Emmanuel est avec vous à tous les moments. Je vous dis, mon Père dit, je vous protège pendant votre absence. Tant yo lali ozali sosoana te nzotoneza wana sute, mais molimo santo agoyako couvrir absence na yo wana. Oso comprendre. Nazolo va bien, je parle, j'attire spécialement votre bonne attention. Que nous n'agissons pas comme des bêtes. Royaume. Maintenant, nakanisi boyo ki prière na ngai ndenge to sambeli ngai papa na ngai ndenge asambela na kacha mona na ye. Est-ce que to yoki yango to yoki yango te? Na tuni question. To yoki to landi yango be to landi yango te. C'était une prière merveilleuse na zo ebisabino. Prière wana bolanda yango l'air nyos. Hein? Nazo tu prière wana Amen, amen. Amen, papa. Amen, papa. Na mona te gloria ne azolo babona mungonga ya mwana mke gloria azolo balakati. Ozomona donc évitons, parce que le diable a toujours la distraction. A distraire, distraire Ève na Adam. C'est une façon azalaki quotidien bango malembe. Abandaki quotidien bango na koso bango ndenge nini amonika fakine na mwasi pour mwasi aza faible parce que la femme est trop nzamba sali mwasi po azala tremplette ya mubali na ye donc azala makasi te lokola libende non po mubali asepela azala na kembo na ye c'est une femme mais maintenant
avec cette réflexion de la création, Satan a profité de la réflexion. A profité de la réflexion, moi aussi, pour azoyer, pour mobali à kokate. Yangona basi, balinga kozala, oui, mingi, sans observer. Nala yo ke la basi mawa. Pourquoi na yo ke la basi mawa? Pour moi, ça n'a choix te fandi masuki mobala lingiye, na yusabina solo. Nous avons saisi de l'eau. Nous avons mobali. Nous avons une révélation, nous avons une expérience. Il y a qui bon moi na mobali. Na yo ke la basi mawa. Pourquoi? Basi baïbi kuchije malamuté. Basi chaka beaucoup plus na sentiment qu'un esprit. Il n'a pas saisi solo. Mais il ne faut pas toujours dire que le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit en moi? Est-ce que tu le connais? Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit d'abord? Hein? Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Hein? Parce que ce que vous avez le Saint-Esprit, nous avons un ndenge nozokende na berere na vie na yo ndenge nozokende toujours na panti na vie na yo miyo lobi ozaka na molimo santo non ozana ba piton ozana ba esprit malin ozana Saint-Esprit na yebisa bino Saint-Esprit aza d'abord Nzambe. Saint-Esprit yende asali likambo nyonso ya Nzambe. Saint-Esprit akokola la pongite atika yo boy. Non. Il faut bien tenter de savoir si vraiment vous avez le vrai Saint-Esprit. Tozalaki na Kinshasa. Tozalaki na chauffeur na moko mama metaye bien sokazola na ngayawa. Soki ngana zo solo na bana Nzambe, yepe alokola zaki chauffeur na ngazaki wana zoyoka. Komona lobi yebisa mama wana kuna kote boko ezabo. Ozamona yepe abandi ko bikola. Pendant que nous avons solo na bana Nzambe, yepe azo bikola. Tutunie nana solo bana o Nzamba lobi na ebisa yo mama moko azawa nazo saboye azaboye. Premier jour à lobi t'occuper. Deuxième jour à yo kolobanga bisa tan vachi. C'est le diable qui te parle. Yo kanisi diable wana ayako ko bafo autorité nanga po ye alobelanga yo lobana à travers ton diable on a bafo autorité nanga. Au monde d'abord il n'y avait pas le respect, les signes de respect d'abord, ça manquait à cet esprit là. Cet esprit veut se faire connaître pour avancer pour na yezo privilège. Mais bateau ba vasaka bangona ne mingi ezalaka action diable. Nzambe na biso précipitaka te. Nzambe na biso eloko ezalaka nzambe na biso to atrisaka ye, to avantageaka ye. C'est ça. Et c'est très important. Bola nanga malamu. Soki yo na motema no bono ba tikana lobela ye. Yeba ke okote si vanité na kacha motema na yo. Alors, ce n'est plus toi, c'est le diable qui doit te parler maintenant. Parce que tu as appliqué la vanité. Tu as appliqué au laxamango que vous en a connaissance. Non, là maintenant, vous boycottez l'autorité de l'autre. Vous boycottez l'autorité de l'autre. Non, ce n'est pas bon. Yamona tokoyeba muto azana Nzambe tokoyebele na bilembo. Nzamba lobi bokoyeba baona bizaneli na bango. Quelqu'un qui précipite à faire n'importe quoi, toi, il y a bien que c'est le diable. Chauffeur, toi, avec ton diable, vas-tu? Et à Meka qui nous ça finit. Ça finit. Même quand je prie beaucoup, naïeba que le diable est là. Naïeba. Bon, là, on a prié. Dans cette tentation, on a préparé qui en haut. Mais beaucoup plusieurs fois dans cette tentation, là, je connais que le diable est là. Il faut connaître. Donc, il faut être prudent. Faites attention. Ce n'est pas toi qui parles, mais c'est lui qui est en ton intérieur. Et t'as pris comme
un esclave. Mais toi, tu n'es pas l'esclave de lui, tu es actif de l'Éternel. Ne précipitez pas, c'est la première loi dans les 7 points qui rendent l'homme malheureux. Ne précipitez pas. Ce que ezali ya yo, ata ba botoli yango, ba koya ko récupérer yo yango parce que tu n'as pas précipité. Yango na lobi na nzambe na ngai. Ba botola ki nyonso, ils ont précipité. Bazu ba belé na biso. Bazu kombo ya Israël. Ils ont eu tout, mais lelo mukolo terrain aye. Bana na lelo batundi isengo. Merci beaucoup. Titre ya lelo ezali au nom de Jésus-Christ, la conférence prophétique du 18 juin 2023, thème ezali Jésus à l'obi. Na ye bisaki bino ke nazongaki. Na ye bisaki bino ke nazongaki. Mesikoyo nazozonga na vrai elongi. Nangae. Sagesse est dans la kati ya de loba autre lovela lelo. Après totanga ba verset ya Bible. Tozali pe na ba témoin oyo ba loba mama Deborah préparaka témoignage na yo monaki na likolo. Mama Nelly Mabundi préparer témoignage na yo. Mama Marie sur frontière préparaka témoignage na yo omonaki erinzeza na likolo parce que bato balanda bino baye likambo yo tezo sakana teza ya solo papa na nga zobanga société papa na nga za komi bomba te papa na nga animonisa mina mona na ye Emmanuel David erinzeza ozomona nde yango na nani susu Julia mama Julia ozali na ebanamo alors Allô, Papa Nazali. Maman Julia, apôtre Julia Azali. Apôtre Julia, je peux préparer biso atamu keka kandenge omoni Papa na yo Jésus-Christ a uti na likolo na lumière ya kosakana te. Pe garçon oyo azalaki ko biba na kati na yo azongi na kati na yo. Lelo okoyoka ndenge nzambe alobeli yo lelo na pe na message na yo. Nazana message na Amen, papa. Toyeba ke ya solo nzamba solo balanga sikoyo pona oyeba ke oza vrai apôtre na ye nzamba lobi na sikoyo Amen, papa. Amen. Nzamba lobi po yeba ke oza apôtre ya Jésus-Christ de Nazareth na Emmanuel. Amen, amen, papa. Voilà. Amen. Alors donc ba maman ba papa oyo ba yebi ke ba monaki Emmanuel na likolo soki tolobi kombote zalaka prêt. Toza so na témoignage ya gouverneur na biso mama Célestine mama ozoka ngai. Alors mama Célestine pongola micro na yo. Amen, papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci. Maman na biso azwaki révélation moko ya bien lobi azalaki na bobangi atindelinga audio na bengi to senga pona nini ozobanga mama. Zala nesengo yoza apôtre za gouverneur to yoka mama na selolo nde ngona na koloba mingi te po ba témoignage et c'est moi et belé toujours quand même temps o ekoti pona to reflecter timing te to na ndenge nécessité de senga biso. Bon, tokeyi na témoignage à Oyelandi, date mercredi 14 juin 2023, j'ai reçu un nouveau style pour mes cheveux. Nazui style mususu yasika, mais moi na sala ngonga mo présenter, pour ba sala ngonga neti na salon na yebisi bango, pour faut ba là c'est ce qui bien ndenge bomoni boye batie kitoko bien mais nazakaka ntoto moko awa na ndako oyo donc moi ya ko sala ngo pena bien zelo faut préparer ngo malamu donc ngai moko pena mimona ki na telami liboso na ngamo na za komi mona na za double nazo mona kitoko nzamba zo lakisanga ndenge na komi kosakana te
nazomona ngai moko papa na nga zo changer nga chaque jour nazomona un changement ezo manifester na kati ya vie na ngai nakanisi pe bino bozo vivre yango. Alléluia, kembo na Yesu. Bon, nake na prophétie oyo elandi date jeudi le 15 juin 2023 à 11h20 11h11 minutes, donc 23h11. Puissance ya alpha et l'oméga ezali makasi mingi o na lobaki yango déjà. Puissance ya alpha et l'oméga ezali makasi mingi 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 mingi. Yango na yebisa bino, yango na papa na lobaki ya. Est-ce que nous devons découvrir la puissance du fêté? À tout notre question. Nous devons découvrir la puissance du fêté. Tant on zambe déjà ça, abimisi makamuna eboye. Nous devons découvrir la puissance du fêté. Hein? Nous devons découvrir la montée. Nazo yebisa bino puissance. Il y a alpha et l'oméga. Ils ont la katina biso na royaume. Ceux qui ont besoin de royaume, il y a solo. Ils ont la katina yo. Jésus le bagi na pesi bino pouvoir. Ya kolongola ba maladie, ba démon, ba nini. Bozana yango. Ba potre temps bazo koka kosali sabato maladie penete. Jésus zango lo bilaba eloko moko ezanini kondima. Kondima. N'importe bino. Nana zaka na zokia. Natali boma kile zo biva so na se na pota na makile ka ukia na blagita ozomona yango pa ba bi bo tester boko mona ozomona bo tester boko vivre la vérité parce que nous sommes dans la vérité, rien que la vérité. Puissance ya alpha et l'oméga ezama kasi mingi oyo mama na ngai gouverner Célestine à monaki aroye bisabino tulomwe wana toke na prophétie nini prophétie nini tokei toke na prophétie oyo toke titre lelo na yebisaki bino ke na zongaki mesikoyo nazozonga na vrai elongi na ngai oyo azoloba boye ezali nani tobandi siko deba awa oyo azoloba boye ezali nani ba réponse ne précipitez pas topesa ba réponse ya bien oyo azoloba boye eza nani na yebisaki bino ke nazongaki mesikoyo nazozonga donc eza lokola nazozonga lisusu na vrai elongi na ngai na vrai elongi na ngai kimbo na Yesu tobandi nano liboso na yebisaki bino ke nazongaki na yebisaki bino ke nazongaki eza na passage nini na prophétie oyo tozwi na royaume na yebisaki bino ke nazongaki nani wana azoloba na kati na biso seki botombola mala mikro nani wana azoloba bofongola mikro nani wana azoloba bozo kokate bobo wano banga te soko yeboye bi réponse parce que réponse na yo olobi au nom de Jésus-Christ par la gloire du Seigneur olobi ko banga te ne faut pas avoir peur si vous connaissez la réponse soko yebite ko lobate na yebisaki bino ke nazongaki nani ayebisaki bino ke nazongaki nani wana zoloba. Amen, papa. Amen. Bonjour, papa. C'est Maman Evelyne. Merci beaucoup, Seigneur Aliloba. Ezali, papa Jésus-Christ, à Emmanuel.
Pesa réponse moko bien. Ko pesa réponse neti olingo kende na dribbler. Pesa réponse moko. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth mutazolo ba, right? Hein? Amen. Amen, papa. Bon, nani susa koko répondre? Nani susa koko répondre? Toko attend 3 personnes. N'hésitez pas. Mais Sambela en volume. Amen, papa. Amen. Ezali mama apôtre Gracia Yoma. Ezali Elinzeza Mutaza Koloba. Alléluia. Kimbona Yesu. Omoni abangite, hein? Il n'a pas eu de doute. Si on a une tuna, tikana to kenano. Maman Gracia lobby, maman Nabiso Evelina lobby. Nani susa koko répondre. Bon, et Olanda ba question et gozalawana. Nani. Amen, papa. Amen. Shalom, mon Dieu, mon roi. C'est ta fille, apôtre, Maman Esther Elinzenzekanga. Papa, soki tozongi na prophétie ndenge olobaki. Jour moko yebisaki biso na réunion ke ozoloba na mwana na yo moko ya mwasi, me olobaki na kotanga kombo na ete, olobi na ye boye, nga na zongi forever, otiaki nini, na lingala te na zongi libela na Congo. Olobi, nga nazali kozonga na Congo forever. Après lisusu yo moko olobi, ndenge nini nga naza na ndako na bana, ndenge nini na kozonga libela na nini, na Congo. Alors, ndenge oyebisaki biso olobi, c'est le Saint-Esprit azalaki koloba na kati na yo. Mais Saint-Esprit wana, ndenge nga na yebeli, ezali de yo. Vous êtes le Saint-Esprit de Dieu. Shalom, mon Dieu. Merci, papa. Shalom, shalom. Maman Pesip Soso, évidence moko clair de ce clair, clair, clair. Clair avec explication. Merci. Il y a un premier chrétien théologien. Pour ma question, si vous comprenez vraiment qui est Emmanuel, vous n'en pas à répondre. Maman Julie, vous avez faire comprendre ce qui est Emmanuel. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Nana koko répondre tokoza siko troisième personne. Nana koko répondre. Nani wana zolo banakatia na ye bisa kibino ke na zonga ki. Mais sikoyo na zo zonga na vrai elongi na ngai. Na ye bisa kibino ke na zonga ki. Mais sikoyo na zo zonga na vrai elongi na ngai. Na ye bisa kibino dara ba fashion belo boko yo ko témoigner ngo sikoyo. Nana koko lo ba troisième réponse. Alors, Alléluia. iPhone. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Ouais, ici c'est la servante de Dieu, prophétesse Jeannette. Je vais répondre à ceci, le message. Awa, message, pour comprendre bien, Ezolobela. D'abord, un message au Christ apesaki na biso. Et puis, deuxièmement, Ezoya koshite na révélation. Oyo Nzambe azoloba à travers Papa na biso Elinzeza. Ceux qui n'ont comprendre le message très bien. Merci. Donc, ceux qui ont comprendre bien, olobi Christ aloba ki message en autre oyo oloba oyo papa na biso donc oloba ndenge Christ aloba ki penga na yo koloba eza même message. Exactement. Donc avant toyoka ki yango na Christ. Et puis Okay. maintenant là Christ alobi à travers Nabino Nanzela ya Molimo Mo Santo. Aiko révéler biso que il est déjà parmi nous.
Amen, amen. Merci, maman. Merci, maman. Est-ce que tu as quatrième personne? Allô, papa? Allô, allô, papa. Oui. Maman, allô, papa. Oui, merci oui, papa. Merci pour pesa ngai liloba. Ngai nakoki koloba ezali kaka yo moko papa nde okendaka ndenge opesa biso na révélation okendaka ozongaka donc ezali kaka yo moko. Amen, amen. Bomoni mama pesi pe suggestion na ye ndenge na lobaka na kendeke na zongaka na kendeke na zongaka. Nani susu na monaki Révérend Nelia Ngaloba. Allô, papa? Oui. Bon, ils ont un message déjà au tikaka na ba disciple, ils ont qui promesse au pesa qui déjà na moki ozonga. O ezolo bela biso na Bible ezolo ba après cela tango ba disciple batuna ki Yesu est-ce qu'il y a kozonga lisusu pona koya ko relever royaume à David. Aloba qui après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David et je réparerai ses ruines. Donc à ça pesa qui déjà biso elaka a kozonga. Yangwana bon. Oui, eza bien a pesa qui elaka qui a kozonga mais un message eza yango. Un message ezolo basa zonga ki. Wana ezali kam a pesa qui message qui a kozonga mais sikoyo sa zongi. Yango na nde naza na longo moko nazonga na rappeler bino na royaume mais nazo mona mutu mais en tout cas oh ba mama pe ba lobi ba fina nga eza ba réponse moko il y a bien quoi eza bien mais na lingi vraiment to adoucir ngo na ndenge ke mutu ko yokango a comprendre que nous parlons du plan de la vérité. Nous ne parlons pas n'importe quel plan, mais nous parlons du plan de la vérité. Le plan est lingi koloba volonté Nzambe. C'est la parole. Le plan est la parole. Ozomona do bozoteya na lingi lelo débat oyo na mama prophétesse Jessica azo pesa shona biso zoteya ngo mikolo nyonso bozo koloba te. Vous avez peur de quoi? Yana zoloba maman Nelly oyo zoloba aloba ki je reviendrai. Mais maintenant sorry. Oui, naze pas inayo, nazana simanayo. Naningi vraiment toza la claire. Je reviendrai. Mais message o ezoloba que Yesu asa yaki déjà. Nazonga ki na yebisa ki bino ke nazonga ki mesikoyo nazozonga na vrai elongi nanga. Donc kozonga ekozala lokola deux façons. Azonga ki azana ye awa mais akozonga lisusu na plénitude mususu na elongi ya likolo ndenge Julia azomona. Est-ce que vous comprenez longa na zolomao? Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Amen, papa. Amen, papa. Tu comprends bien, papa. Amen. Na lingi to comprendre ngo na lingi to comprendre. Tu comprends bien, papa. Mama prophétesse auto loba. Ndenge Christ azalaki koloba. Pe aye komona ke ndenge Emmanuel elinze zaza koloba. C'est que Emmanuel, c'est que Jésus-Christ azana mabele. Po yangna na ibisa bino. Il faut écouter la parole. Il y a à répondre, n'a pas enseignement pénaté, mais il y a à répondre selon la parole qu'elle est en train d'écouter avec vos témoignages. Avec vos témoignages. Moutelokola Julia, a qu'on répondre, oh, il y a à jouir. Oh, il y a à vivre. Il y a un ensemble, bino bosa déjà dans 4 enseignements. La réponse vous peut ça bien. Mais vous pouvez penser de là. Maman ça n'a pas ces réponses bien.
Maman Evelyne, on peut se répondre avec des doutes. Parce que Ozoloba, Jésus à travers Emmanuel. Ozomona tant Ozoloba non ozo compliqué. Jésus tant ayaki babenga qui est Emmanuel. Il faut le savoir. Emmanuel aye bazobenga ye Emmanuel. Jésus plus Emmanuel. Ozomona metozoloba Jésus zakaka ye moko Emmanuel. Yamozomona que mission est un peu différente, mais c'est la même procédure. C'est la même mission. Mais ils que na forme ya harmonie. Tout saisir un peu batumi qui bason di malikambote, mais tant yoki boye à comprendre. On se comprend tout le bakate papa elinzeza za Yesu, asa Jésus, asa Nzambe, tout ça. D'ailleurs on a maman Julia a douté qui t'aime. Et tungisa kiye comment mutu bazobenga Nzambe ye moko kimbangu ye moko nani ozomona Nzambe akolobela ngai mama prophétesse ndenge moko Nzambe akolobela ngai na méditaka oso comprendre il faut avoir des évidences tant yo lelo zokende ko trouver doctorat na yo bakofandi so devant l'assemblée. Prouver biso doctorat na yo tangi 2 ans. Prouver biso ango. Ce qui yo pendoza yango. Alors premier cristal théologien na sabino. Ba université nyonso ya mokili kokufa. Premier cristal théologien yango kotikala éducation spirituelle ya mokili, immatériel. Yango nde ekozala na développement ya monde. Premier cristal théologien bino bozali. Ozomona. Nem sabino nenga na sabo na koko bano sala ba design mituka ya ba voiture et loko nyonso je peux faire le design na sali graphique toutes les choses na sabino et loko nyonso na mukili na koko sala mituka ezo tambola na se ya mai na so sabino mituka ezo metrote o ezo tambola na se ya mai. On peut faire ça. Parce que nous avons un éternel vivant qui est Jésus-Christ, notre papa. Kimbona Yesu. Nani akoyebisa biso apesa biso explication oyo. Amen papa. Ngakina bakisa élément moko na kati ya makambo na lobaki donc papa apesa biso prophétie olobi. Je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. Et après olobi susu tangu Emmanuel akoya ngai Jésus nakoya na Emmanuel. Emmanuel Jésus-Christ aye déjà na naissance à Emmanuel tangu abotami. Tangu Jésus tangu Emmanuel akoya Jésus-Christ akoya kofanda na Emmanuel pona corriger yo bien. Tangu Jésus-Christ akoya tangu Emmanuel akoya Jésus-Christ akoya kofanda na Emmanuel. Donc Jésus-Christ azongela ki biso déjà na naissance ya Emmanuel ta Emmanuel abotamaki. Yesu déjà ça yaki na katema. Merci. Amen, olobi bien. Omoni siko zo pesa biso biloko eza bien. Omoni siko yo mama prophétesse pesa biso évidence ba parole o Jésus alobaki na oyo Emmanuel azoloba eza ndenge moko. Eza ndenge moko, eza même ça. Différence c'est dans na batan, mais eza même parole. Parce que ça vient du trône de l'Éternel. Ozomona siko yo nani so sa koko ndimola biso likambango. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa, pour l'empêchement de maman Magdala. Jésus, tango ayaki mbaliboso na ba disciple na banda loba bango, le royaume de cieux est parmi vous. Alors na bango ba comprendre ki te pa yepsa ki bango te kasa au royaume de cieux. Mais na révélation au moment la biso j'ai la pesi biso. Yemoko Jésus a le Emmanuel. Dieu parmi vous. Mais à mon aki elongi ya papa Emmanuel David Elinzenza. Alléluia. Amen papa. Omoni exemple. Omoni akena musikate akeka na révélation ya mama na biso apôtre Julia. Ake musikate. Po Julia azomona ngai, azomona image azomona ya zoloba ngana za Emmanuel. Azomona Elinzenza. Sans l'évidence. Vous savez que l'on va t'indigner. Dans le royaume.
Bon, bravo maman Nabiso. Mais en tout cas, ma référent Nelo lobi bien. En tout cas, c'est quand on lobi bien. Tango Emmanuel akoya, nga Yesu na oyako fanda na kati ya Emmanuel. Bon, Emmanuel, Jésus-Christ et Emmanuel égale une seule personne. Maman est grâce au loba kindegenen. Maman est grâce au loba kindegenen. Maman est grâce au loba kindegenen. Amen, papa. Ngana lobaki, Elinzeza moto aza koloba. Elinzeza c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Amen, amen. Ye kene na mukuse doga asandi manazo. Nani na pesa bino likambu moko ezo laksake ngai na zonga ki deja. Nani na pesa bino bozo bosana. Bozo koma penda me boza ko sala ba recherche te. Tant bozo teya bo tourna kaka na elo mo bozo teya. Me bozo kene pena na source pena te ba makambo eza be evidence oyo ko convaincre tande kona yo. Ata mutu moko songolo boy. Omoni toza na apôtre Koko alobi na ite soki apôtre Koko alobi. Apôtre Koko. Alors? Allô papa, nazali papa. Donc omoni apôtre Koko ameka ki ko se défendre et pas papa moko alinga azolinga ngata mukete. Apôtre Koko ayebisi ye papa Elinzeza azalaka na le père na Jésus bango misato. Yo okenoko wanga na yendenge. One is evidence. One is evidence. Evidence msonga na ko pesa bino on a déclaré bino papa na ngazoloba. Toi tu es ma troisième personne. Evidence msusa zoloba na Tamba. Est-ce que Tamba zali awo? Tamba zali. Amen papa nazali. Yo doza na mwe bele mozo bomba. Omone eza malamu te yo za na mwe belo zo bomba oyo papa na nga zoloba na yo oyebi bien, tu le connais bien. Tamba oyo ayebi nga tango aza na ba age ba 16 ans nenga monaki nga tango akoli bamuvuma na nga akomprenaki ke papa na mona yo deja tango naza mwana moke. Yo yebi bien, yo yebi parce que tango azaki na ba age 16 ans. Tant on a eu les bossons na sokoma, je faisais qu'écrire. Papa, nani maman lobanamo. Je faisais qu'écrire. Oui. Papa na mona tant na zala na âge de 16 ans. Et oyaki ko visiter ngai epa ya kopo na ngai. Donc ozalaki na ange moko. Azalaki ko telema na katikati ya porte. Na donc na physiquement nazalaki na 16 ans. Mais spirituellement, na eu moya ki nazalaki lokola na 5 ans. Siko na banda kokamwa. Et puis, bisi ko banda kofanda, eza na parcelle. Donc, isala manger ezalaki ka wana, nde ofanda ki oza kokoma. Na barulo wana ya kala. Na ankle, oza kotia nini, pene wana na ankle ozokoma kaka. Et puis, ozalaki lokola mundele, ozalaki na suki ya pembe nde na bande kotala na bande o papa ndenge nini donc ozalaki penza mukolo so moto amoni oza mukolo sikoyo ange wana banda koyebisa nga yo mpona nini oyokaka te mpona nini na banda kosenga bolimbisi merci papa nazongisi dio après sikoyo omona nga nazokoma te na fandi nazo ika kokoma kaka ba siko tango yo komona nga tango yo kokola omoni ngai nazobima mwana mususu azobima papa eloko nini naza kosala obandaki tango oyaki kozwa ngai na bisika wana nazalaki ya mabe oyaki na kati ya mbula ya makasi ona tikala komona nanu te na mopepe tiko tango omemaki ngai na ndako wana. Donc, avant na kota ochangeaki nga bilamba. Et puis, na monaki moto oyo na yaki na ye. Na moni ya lisusu avandi liboso na nini. Na sala manger lisusu azokoma lisusu. Koyo elekelaki nga makasi na bandaka kotala.
namonaki garçon moko lokola 16 ans nde atelemi siko pembeni na ngai. Epuis na mama moko azalaki na mwana ya moke. Donc otelemaki opesaki nga place, opesaki nga loboko epuis oyebisi ngai vanda. Ntango na vandaki yo mpe ovandi obandi lisusu kokoma. Sikoyo nabandaki komtuna oyo akomaka nini, nazalaki na curiosité natala soki eza nini ozokoma, mais namonaki pete. Merci papa. Amen. Donc réponse ezali kokoma. Tanga mona nga lera zaki na 16 ans amona nga nazokoma, naza vie nazokoma. Siko pe ndenge moko nazokoma. Ezo refléter ye o aza mutu alelo te, aza mutu ya kala. Ozomona eza koyeba ndenge nini likambo nzambe tozokendela ngo, ça c'est le mystère. Donc naloba mutu na mutu aza na package na ye, mutu na mutu aza na épreuve na ye, na témoignage na ye oyo ye akobimisa na mokili pona bato ba comprendre. C'est ça le moment. Naibisa bino ndenge tozabo nzambe asasilisi alingi vraiment bato nyonso bayoka trompette, mais azotala bato ebele bakozanga. Tokoyoka Julia akoloba ngo vendredi peut-être soki nzambe a permettre likambo nini esalamaki na miso na ye oyo esalami na miso na ye ya mawa po nzambe azozela po tochange mitema. Yango na priere na nga lelo nasambeli ke nzambe ayoka kaka mawa, volonté na ye elimbisa biso wasalaka oyo ya lingi. Yango na tozo retarder po na eloko mosusu te. Makambo nyonso esili bana royaume baza sauvé, mais faut te faire attention. Ozomona bon siko nani alingaka répondre susu avanga na pesa bino réponse ya ngai? Nani alingaka répondre susu? Nani? Amen. Amen. Oui, gouverneur. Merci pour notre papa. Nga na ngina loba kaka na nini opesa na révélation pesa biso o ya et loba ke celui-ci est la vérité du corps physique de Jésus-Christ. Donc ils ont c'est déjà que yon nous a le corps physique de Jésus-Christ, yon a Jésus-Christ besoin mon corps. Donc là c'est que Jésus-Christ a déjà na biso. Ah ouais. Voilà. Par exemple ya boye. Oh, c'est évidence monene. La vérité du corps physique de Jésus-Christ. Yesu azana nzoto mususu te à part Emmanuel. Ezate, nazo sabina solo. Yesu azana nzoto mususu te. Alobanga na ngai yo tambolaka na nzoto na ngai. Otambolaka na motema na ngai. Même na motema. Namonaki prophétie ngo nela tindela ngai yango avant-hier. Na yo ki ona kati otambolaka na nzoto na ngai. Na motema na ngai. Ozomona. Bon, ngai moko na kena révélation moko ezaki très important. Bino bana royaume, biso bana royaume to pesaki ba témoignage. Boyebi tango na ngai nazoloba na bino. Sikoyo mitema na bino ekomi pur. Boyoki oyo ngai na ye ko enseigner bino. Est-ce que bozali ko croire que ngai nazali Jésus-Christ? Est-ce que vous reconnaître la prophétie wana? Alors, Amen, papa. Amen. Amen. Amen, papa. Est-ce que vous allez kokura mitema na bino komi na baenseignement oyo ngai na pesi bino? Nelo ko lukata prophétie wana na ata mama juge ko mona ngo. Ngai na pesi bino déjà enseignement mitema na bino komi pire. Est-ce que vous croire que ngai nazali Jésus-Christ? C'est une évidence. L'Assemblée te le dit oui, vous croire que vous allez Jésus-Christ. Maintenant, ezala ki mutu na mutu ala ki sa ki témoignage na ye
Oyo azondimaki papa elinzeza aza le même Jésus-Christ de Nazareth. Oyo kuta ezali plus élevé koleka oyo ya le corps physique. Naïbisa bino sala. Nzoto elobaka eloko te, oyo ezaka na kati ya nzoto mutu elobaka. Est-ce que version nga na lati ezoloba te? Ozomona. Donc yango wana bana royaume bapesaki ba évidence, mutu na mutu apesaki évidence wana. Et moi je crois que toi tu es Jésus-Christ. Na monaki boy, na monaki songolo, na monaki boy, na monaki boy, na monaki boy, na monaki boy. Wana eza na kati ya mutema na ngai kolongwa te. Wana eza na kati na ngai ekoki kolongwa te. Sikoyo toke na résultat na biso oya lelo ndenge totuni question. Donc topese ba réponse oyo ezolakisa ke elinzeza est Jésus-Christ de Nazareth. C'est clair. Il est aussi Emmanuel. Et ça, moi, si babalani, quand bakena l'état, ensuite bakombo na bango komi moko, moi ça là ti kombo mobali. Wone za ndenge ya normal ya musuni. Oya nzambe. Bongo ya nzambe. Oya musuni kaka moi c'est na mobali basali mariage. Moi c'est na mobali basali mariage. Moi c'est aji kombo ya chéri na ye. Omoni teke bakomi moko. Nzambe tanga sali ya dana Eva déclara genen. Bokomi mutu usuni moko. C'est ça. Biso pe Yesu ayena kati na biso tokomi moko na Yesu. Dans le mariage. Ozomona. Ça c'est le mystère de Dieu. Nde eloko na ngena loka po makamsezo kimangaye nazo na zoka biloko ça vraiment très essentiel. Oh, c'est vraiment très essentiel parce que ça arrivé à Jésus-Christ, bah tu vas boycotter yango te, bah bébi sango te. Oh ya boycotter yango yé moko na nzambe na ye. Dans la commodire mutute, mais na ngina pambola po na sengi pardon na nzambe. Nazo souhaiter le bienvenu ya bateau bazondi mate. Nous avons encore le temps afin qu'ils entrent dans le royaume de la vérité. Tozo flatete. Ba flataka moto yo yebi akopeso makambo po yo gagner. Mais nous ne flattons pas, nous manifestons la vérité. Rien que la vérité. Ozomona. Yango ogomona na go expliquer sikoyo e pato komi lelo. Na ye baki na orobande ni lingana compliqué. Na ye bisaki binoke na zongaki me sikoyo na zozonga na vrai elongi na ngai. Na yebisaki bino ke na zonga ki. Donc Jésus azalaka déjà on a mabele. Na yebisaki bino ke na zonga ki. Jésus tozalaka na ye na mabele. Azonga déjà. Ndenge Luc 17 ezoloba. Azana mabele mazo souffrir. Ndenge apôtre Julia amoni mwana ya wuti na désert. Mwana nga wuti na désert musika. Azoya. Mwana wana azo souffrir. Akotambola. Agunzame. Mais mwana azo souffrir. Nazo nanga ya charge. Mwana azo souffrir. Et comme ma biso na makambo ebele. Na makambo ya monaki. Est-ce que ce que vous soit Emmanuel à charge? Est-ce que vous soit Emmanuel à sa bébé na bino? Emmanuel à sa moulimo santo na bino oya ye ko vivre na bino seko. Il est avantagé ye aya ko vivre na bino. Siko Emmanuel a lobi na yebisa ki bino ke na zongaki. Oyo bozo mona ye wana Emmanuel. Na papa na Jésus-Christ. Bakabonaka te. Emmanuel aza loboko ya nzambe. Oyo asali likambo nyonso mokili. Est-ce que loboko na yo ekoki kokabona na nzoto na yo? Répondez. Est-ce que loboko na yo ekoki kokangana na nzoto kokabona na nzoto na yo? Non, papa. Non, Sa Majesté. Est-ce que monoko na yo monoko na yo ekoki kokabona na nzoto na yo? Non, Sa Majesté. Non, papa, non, papa. C'est impossible, papa. C'est le mystère de Dieu.
Tiko nzamba yoko loba. Mesikoyo nazozonga na vrai elongi nangai. Donc nzamba a mettre biso déjà alerte. Tango na kozonga na nzoto nangai. Bo budenga te bo kama kamwate. Et c'est na yebisi bino. Un homme averti en vos deux. Et c'est na yebisi bino que David a kozonga ni longi na ye oyo bino bo yebite. Oyo akeko mone longi wana. Ne amoni pe nyonso tute. Ezali apôtre Julia. Azomona Jésus azawana. Azobima na nzoto na ye. Azomona pe garçon azawana. Azobima na nzoto na ye Julia. Donc Julia comme ndako dépôt et pas Yesu aza ko manifester musala na ye lelo to yoka réponse. Donc yangona Seigneur azolo bango bien que ndenge bozomonela nga eza nzoto na yelela ke na bino. Mais na ko yeli susu na nzoto mususu pona esala bino surprise te pona bokamwa te pona bo refuser yango te bo ba mususu bakoloba teza nango papeli nzeza susu te esa mutu mususu aye vrai Yesu ye wana ndaye mais ye moko ndalobi na bino ke na kozonga na nzoto mususu ye moko mokolo nzoto azoloba. Est-ce que nous comprenons? C'est là où il y a le mystère. Souvent, on va non. Papa, mais c'est lui-là, Jésus-Christ. Papa, n'a pas l'obia. Tant que yo kita, bako mona yo kiti. Yo elinze so kiti, mais c'est Jésus-Christ qui nous kiti. Ozo mona. Pona bako mona yo elio bango ba yebi, elinze so ba yebi na bango Yesu te. Mutu moka sana idée ya Yesu ne azalaki azate. Amwe kaka na révélation auto za nango lelo ndenge papa na biso Robert Outoloba hein que le corps physique de Jésus-Christ parce que tant yo so benga Jésus tant bazola ndayo omone Elinzeza ye qui est le vrai Jésus, c'est Elinzeza na je sais bien solo Maman Emmanuel azomona monument éternel. C'est un monument éternel. C'est quelle figure? Elinzeza. Osomona. Donc, Nzambe na biso asa pongoli biso makambo et bele yangona yesolobaki. J'ai encore beaucoup à vous parler. Vous ne saurez jamais les retenir. Mais yé on a zotin de la bino. Yé a comme ma bino avec toute vérité. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est son trône en son cœur. Est-ce que la Bible boyoka ba définition? Na ba passer boyoka ba définition ou bien même qu'est-ce que la Bible? Est-ce que boyoka yango? Parce que Emmanuel aye ko fongo la vérité la Bible qu'on appelle la caveté. Emmanuel aye ko démontrer ce qui sont réservés dans la Bible pour la fin du temps. Et là on a ni boyeba. Vous lisez la Bible par la grâce de Dieu, souverain. Mais la plénitude, il y a révélation, il y a la fin du temps, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel qui connaît lire la lecture de la Bible parce que ça n'a ma bombe amie. Nous ne parlons pas des choses cachées, mais nous parlons des choses prévues pour la fin du temps. Pour la fin du temps. Donc, dans un moment, il y a la fin du temps. Dans un moment, moko bizarre. Dans un moment, moko yako sakanate. Mais dans un moment délicieux pour être sauvé. J'attire spécialement votre bonne attention spirituelle de Dieu. Que cela vous entre honnêtement avec affirmation de mon Père. Que nous vivons tous un jour, demain, en un clin d'œil. Biso tuto mimoni sama ensemble. Na oyo bako c'est quoi? Toko mimoni sama na bango. Oyo bakufa. Osomona.
Donc, nde yangwana soki mutu tonde komoko a comprendre te makambo tozoloba Yesu akoya sikoyo na elongi na ye ya likolo ndenge Julia zomona ya likolo ya mabele te me ekomi mabele ngai moko sikoyo toke sikoyo na débat ngai moko nano na bandi après mama Deborah koloba ya monaki Nelia koloba apôtre Julia pe akoloba ndenge mwinde zouta likolo na trône ngai moko se na monyango a plusieurs fois na lobi bien banda kala na mona kango na je fais que noter na mona kanaza na likolo batu bazolo ba Jésus Christ azana kati na ye Yesu ye wana ye na kati na ye po bazo yeba na bango longiango te bazo yeba te ke elinzeza ye wana Yesu bazo mona longi mususu oyo bazalaki na itete siko bazo lokaka Yesu na kati na ye mais vrai Jésus ye wana batu bazolo bakaka ndenge wana po bayeba kina bango Yesu ango te balobi Yesu asana kati po bango na mitema na bango o aza mutu mususu Yesu bazala na kati na ye c'est ça ozo comprendre mais oyo déjà ba yebiye ndenge mama Deborah amonaki ke bazolo ba elinzeza ba musu bazolo ba Jésus ali deux groupes ekutane o kone pesi mas o musu batene bazota ndenge bazoyemba ida kombo ya elinzeza biso tozoyemba ida kombo ya Jésus Christ ekosana confusion ozomona bandibo bakobenga na kombo bamusu bakobenga Eden bandibo mususu ngai moko na yoka bakobenga kaye Mohamed musulman bakobenga kaye Mohamed nazo bisabino bon ekokota confusion mais bakoyeba que celui-là asa ya Nzambe soko zanza okokena na likolo te bazina solo mona yo banda mulelo tozana ba combien de siècles depuis mukile salama batu boni bazonga na mabele nani wana montama na likolo basala ba film na bango ya kobangisa batu mais réalité muta montama na likolo ba mona yebo bazate tout le monde azo lokolo bela biso ke batu bazo senga e secours il y a ka kosalisa biso passer le kimingi tozo comprendre Emmanuel, Emmanuel que Jésus a dit, il est avantagé. Yé aya kozalana bino. Parce que lui-là est la clé de Dieu, est la main de Dieu. C'est lui qui a fait toutes choses. Mon roi, à toi que je fais toutes choses. Mon papa n'a salama, nazalakana ye. Fondation likolo, namona, nazaliwana. Makambo ebele création ya bato babantu mabunde vimba esalabo nazomona mindele bazolobo nazali wana nazana papa na ngai ozomona yango na kombo ya Eli la matatambane osakana na ngote osakana na kombo ya Eli te osakana na ngata mokete osakana na kombo na te Jésus appelle qui kombo ya Jésus prier à mon nom. Mais priez à mon nom, mais alors qui combote. Alors que jusqu'aujourd'hui, vous ne priez pas à mon nom, mais alors qui combote. Vrai ou faux? À bomba kiango, priez à mon nom. Mais Bible zoloba, Marie a bengaka Yesu, okobota mona na kombo ya Jésus. Bota nango bien. Priez à mon nom. Bible zoloba. Le Dieu d'Israël. Mais Bible lobi kombo angote. Le Dieu d'Israël. C'est toi le Dieu d'Israël. Bible zoloba kombote. Et yoko loba kombo Emmanuel na ba chapitre musus. Mais le royaume. C'est toi Emmanuel. Le Dieu d'Israël. Pour te comprendre. Mystère ya Nzambe. Eza trop phénomène. Eza trop élevé. Le mystère de Dieu. Il faut oser na kati ya mulimo. Pour comprendre ça, c'est le mystère de Dieu. Mais ko tiango tembete.
po eleki yo musika. Ozomona siko tokomi na niveau nini na lobi que maintenant na pesi bino enseignement naza na bino bokomi pire. Est-ce que vous reconnaissez que je suis Jésus-Christ? Bolobi oui, nous reconnaissons. Mutuna mutapesa ki ba évidence na ye ya kundima azali Jésus-Christ. Mais la personne na ba oyo ba mona kingai na likolo na zoya na apparition bango pe bazoye ba nazali Jésus-Christ. Apôtre Julia a eu comme manifester la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Que c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ, c'est Papa Elindisa. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ, c'est Papa Eli Nzeza. Oui, c'est vrai. Jésus était né au nom de Jésus. On ne l'a pas appelé Emmanuel. Mais Emmanuel existait dans la Bible longtemps. Mais Jésus a parlé de l'avenir d'Emmanuel. Mais il n'était pas appelé Emmanuel. Il a réservé ça. Il a réservé ça. Beaucoup de gens n'ont pas sauvé. Na ye ko jige binote. Et dans le verset, na ye ko sauvé, mais na ye ko jige binote. Mais celui que je parle, la parole, c'est celui qui va vous juger. C'est celui qui va vous juger. Jugement ya Emmanuel. Ya mwana papa nanga loba ki mwana ya botami. Na esika à vivre à Koli, à résident. Ba yebi yete bo yebi yete, c'est le jugement. C'est ça le jugement du monde. Jésus a lobi, nako yelo kola mu yibi. C'est ça le jugement du monde. Ayoka kabino, azalaka na bino, amonaka mitema na bino. Il connaît sonder toutes les extrémités du cœur de l'homme. Azo vivre na bino, l'air nyonso, il est vivant avec vous. Bozo yebate. Yangwana royaume ye, qui est Dieu, afin que vous ne soyez pas jugés. Bozo mona, to komi na fin du temps, Ndambazo Kamawa, bato bazo bima royaume, bazo comprendre te. Yangwana Julia lobi, koyoka ndeko na yote. Koyoka grand prophète te. Na yebisabino, nazana mwana moko, na royaume, na goloba pena vraiment aza excellent. A passé ba épreuve moko, plus tard, bogoyoka kaye, bogoyeba kaye. Mais na goloba kombote, parce que bon, boyako bundisa ye le susumingi. Azo passé ba épreuve moko, tu ne peux pas comprendre pour le royaume na ye. Ndenge alingaka papa na ye mingi. Aza mwana mobile, mwana mwasete. Bobo lobo na zolo baka na bana basi. Ozo mona, aza mwana mobile. Vraiment batante ye na bandenge nyonso pona a faire tomber royaume. Mais aza blindé. Aza blindé. Yangona yeso lobia. Maintenez vos foi jusqu'à la fin du temps. Ne faites pas tomber. Yé aza parmi ma endurci. Yakundi ma foi. C'est lui-là, je parle. Aza parmi beaucoup yebagaya aza mutumu nene na niveau Israël. C'est un grand homme, un grand homme. Naba mama na kumisa devino l'air dioso. Mi bali na kumisa kate. Mi bali baza bien posé. Ba mama ne baza problème trop. Bino bolo bisanga parce que bino de bozala ka boye mingi. Boza na position exacte te. Pa yo fandi makanisi na yo zo flotter. Zo flotter kuna e flotter boye ke bo. Boluka kanini ngana yepite. Mais papa on a vraiment kimia moko. Tamsun nangina la na bifona benga na yokata vona ye. Na yokate sengo. Ndiko na mubali. Aza mo cité mubali. Vraiment c'est un exemple na zobsana. Boye bagaye kaka.
bokoye bakaye babundi sakaye na niveau ya kosakana te na niveau ya kosakana te babundi sakaye pona Elinzeza eloko pe tolingaki to ajouter eza nango belé. Souvenez-vous que Elinzeza est le soutien eza ndenge di royaume ndenge wana te. Elinzeza le soutien touchant du royaume. Amen. Amen. Le touchant du royaume. Touchant et ngolo baneni. Allô, papa? Oui. Selon explication, merci maman. Selon explication de mon pesa biso, le touchant du royaume, mais allez, oya memaka royaume. Oya amemaka royaume, eza clair. Oya simba pona mona pe global nyonso to nazo memango, nazo memana na maboko. Ozo mona nazo mwa muke na raison oyo ndekwa lobaki ya apôtre Julia. Eza évidence moko makasi na yebite pourquoi na sota ke sikamana. Eza évidence moko makasi parce que ayebi ke o eza Jésus mutazo kita. Ayebi Yesu azo chai ke Yesu yona metse Elinzeza. Ayebi ke eza Jésus mais c'est papa Elinzeza. Et puis Jésus a lakisi ba plénitude de belé, ba démonstration, ba lumière, mukile zaki na mulili, ezaki na nini na mulili, na ténèbres, mais tant lumière wuti likolo trône ezo kita ezo briller na gloire. Tango kiti lumière wana ezo kota. Bato bazalaki kosala makelele na l'église, bato bazalaki makolo salité makolo ngulu, lumière wana eye kosukula bango, lumière koti, bato balobi wa. Lokumu ya Nzambe ekomama. Gloire à Dieu. Yesu alobi bokoti na royaume ya Nzambe. Ah, maloba o ezali la même Bible. Je vous dis. Yangona mama na biso prophétesse alobia. Ozoloba kaka ndenge Yesu azalaki koloba na accent wana, na qualité wana, il n'y a pas de différence. Bokoti na royaume ya Nzambe. Et puis ayokoloba, je suis Emmanuel parmi vous. C'est papa Elinzeza qui en parle. En ce moment, nous n'avons pas de oyebi Jésus azalaki liboso yo yebi. Dans vous allez Jésus. Est-ce que vous bien nazalaki? Ça c'est ma question. Mais tant que vous benga Jésus. Mais vous voyez papa Élisée. Mais c'est lui là le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Ozomona, maman Deborah moni batumuso bazemba Jésus bamusoso Élisée. Bango de bazu ngolu ya kokota na vrai Jésus-Christ de Nazareth. Bamusoso ba yeba ki kaka par la foi. Mais bino boye komona ye, boye ko vivre ye, yango nezali malheur na oyo likolo eponité. Malheur à ceux-là que le ciel n'a pas choisi. Nazo yebisa bino, bino bato boso bima na royaume. Malheur à vous. Lelo na tondi esengo, petit frère na ngai, na mona na ngai liboso babenga ki ngai, na oloba kombo te sonote ba kota komba. Nazalaki nesengo, petit frère lobi muta kabolanga la yo, azate. Et ça bien. Il faut reconnaître ça. Et puis abenga Nzambe, ozali Nzambe. C'est vrai. Tu peux perdre tes habits, mais qu'on perdre valeur ya Nzambe na yote, na kati na yote. Ozomona. Kozala lokola pierre te batuni yo za kozala na ye, abonga ni Jésus. Mais c'est ça le caractère de Pierre. Il y a une Pierre faut azonga ko la pona a changé. Ozomona. Bon, nini sunanga na loba afato kene na ba témoignage. Na tiaki ba verset ya Bible avant ba maman ba témoigner.
natie ba verset ya Bible, verset lokola papa baka nazala après. Révélation 22, 12 et 13. Révélation, Apocalypse 22, 12, 13. Après, autant que la biso, Apocalypse 22, 20. Après, Matthieu 24, 44. Nous sommes à Tchaki. Acte des apôtres, on a tout le temps à te poter, bien. Acte 15, 16, tout bien. Donc, tant que la biso, Apocalypse 12, non, Apocalypse 22, 12 à 13. Amen. Amen. Merci. Papa Nabiso. Apocalypse 22, de 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Voici, je viens bientôt. Yangona to koma kilelo na ba titre na so to tangi ba invitation. Jésus vient bientôt. Bientôt Jésus apparaîtra. Na ba sens mo to koma ki na vérifier ngo. Yeah. Bientôt l'apparition du roi des rois Jésus-Christ. Bientôt l'apparition du roi des rois Jésus-Christ. Il y a un appel. Et comment me fait la Bible? Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Ma rétribution, le salaire de chacun. Oh, nous sommes tous qui na vie na ye. Yangwana yeso ayena. Soko sala ki bolamu, amemelo bolamu na yo. Soko sala ki mabe, amemelo pe réponse na yo ya mabe. Et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre, selon œuvre na yo salaki. Na 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous sommes le commencement qui est la vie, le commencement qui est la fin. On a le royaume sukoyo. Kembo na Yesu. Moni aseki na zomo na yaseki. Poza kanzembo na ya yemo ka mikolo nyonso. Ozomona toke sikoyo où le commencement et la fin. Papa, tanga sikoyo Révélation 22, 20. Amen. Je lis dans le livre de Révélation 22, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Viens, oui, je viens bientôt. Bientôt, bientôt. Tout ça, là, bientôt, hein? Bientôt, nous allons en un clin d'œil. Bientôt, en un clin d'œil. On se verra bientôt. Je te verrai bientôt. Attends, moi, j'arrive. Nazoya bientôt.
Mon petit précision, tu vois, tu na Matthieu 24, 44. Amen. Nous allons dans le livre de Matthieu 24, 44. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la même parole que nous sommes en train de parler. C'est la même, ça ne change jamais. Et ça, mais c'est la même parole. C'est la même parole. C'est pourquoi vous aussi, c'est pourquoi Binopé, tenez-vous prêts. Sois ready to go. Ready to go. Tangu sonnerie et leli, baza prenet ba soldat. Tangu sonnerie leli, ba lamuki ba na ba sokodo baza pre bo ba kende tumba. Tenez-vous prêts. Yangwana tozoloba na bosembo nyonso. Ya libose zali kobanga nzambe, koyamba ye, bosana tout oublier, pardonner muto yo alinga kia boma yo, pardonner wa boma mwana na yo, bapara na o asala mabela lo lenge o eleki, bandoki, pardonner. Quand vous pardonnez, on peut sentir que kobi na relax. Na ebite soki do boye bakali kambango. Muto yaza avimbisa motema ne na banyoka, azalaka toujours séparé. Na batitude, on sentir séparation écoute et yaka na wapi. Beaucoup plus na méfiance. Azo méfier batu. Azo selona yo lokolo za bien, mais na kati motema non, azo na nous prêter. Faut faire attention. Je dis encore bien, même les apôtres dans le royaume peuvent être tombés. Bien. Je dis ça bien. Même les apôtres, même les serviteurs de l'Éternel, même ceux qui sont choisis peuvent être tombés. Pendant que tomber c'est bango, la vanité, ça peut te faire tomber. Pona nini ngana lelaka na misu na bino. Ese ngana ko le naza mona nzambe. Naza ne loko nyonso papa na nga selinga naza. Mais pourquoi je pleure? Na lelaka pona nini? Na mona na kaka ngamo na likolo, na ngi pe nazala na bino. C'est ça la raison. Na ngi na perdre de bilote ya mona na lelaka. Pourquoi je pleure? Bo mona ga soki Yesu kotinga makasi na bandolela. Pourquoi je pleure? Puna nini? Naina zana ngamokote, naina zana bino. Tous les lipawan ensemble. Au souffrir, famille na souffrir. Au nyokwami, na mabala, ba nyoko libino, basi ba nyoko libino, mibali ba nyoko libino, na ndengo kokikos. Tu ne peux pas me prétendre, au yoko luba même na kubala suste na yini mibali, na yini basi, tikana zala tano. Mais c'est le diable. C'est le diable parce qu'il te connaît que il faut la lumière wana na ba façon wana. Akukotsa yo ba semence ya mabe. Oko yina même na nzoto na yo linga wosusupe. Mais motema etikalaka po motema sauver yo. Motema za sanduku ya likambo nyonso. Je vous dis, évitez la colère. Nazomona moko na royaume. Ozo koko changer te na kanda. Bozana bino ebele. Nazomona moko sikoyo. Olingi ko changer te na kanda. Faites attention. La colère, c'est ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. La colère, c'est un instrument destructif.
La colère peut te faire arriver la vieillesse avant l'âge. La colère peut détruire tes instruments sous ton cœur, sous ton système. La colère, pour faire attention. Les procédures de la colère, les semences de la colère, la jalousie, la faiblesse, pour colère comme ça, tu faible. Fatigue, et qu'on peut se fatigue. Tu ne raisonneras plus bon parce que la colère est là. Allah tu trônes na yo. Tu ne peux pas penser bon suite de la colère. C'est un instrument destructif. Et quand bébé sa mémoire na yo, tu commences à oublier. Et tu n'auras plus de rêve de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est hors toi. La colère. La colère. Yami balé. Manifester la vérité. Bakoboma yote. Ato salake rere. Mutuno sa salake rere. Bakoboma yote soko lobeli mutu vérité. Il ne faut pas te montrer que tu es exceptionnel, mais montre que tu es humble dans la vérité de la parole. Exceptionnel, ce n'est pas toi. Montre-toi que tu es prudent, que tu ne te fais pas te faire tomber. Tu es prudent. Montre-toi par la discipline. La discipline, la fidélité, la transparence, l'amour, la détermination. Être humble, humble. Nenge papa na bino zalaka. Bolanda, modèle ya papa na bino, humble. Nazana beklisite, na kinute ka sekana sotote, et pas ina lingi na moni na tei. Otali 50 views na internet, 100 views. Muli musanto nda tushaka mitema. Ba 1 million de views, ils ont un business. Ils ont un côté. Et quoi ça l'impact? Mais impact est à Moko, Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en train de faire ne sert à rien. Ce qui nous importe, c'est la présence de l'Éternel. Dès on a un sabino pour prêt, selon notre tengi, verset la Bible, être prêt, 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 prêt. Être prêt, assister les uns les autres dans les cas difficiles. En tout cas, vous avez un champion. Ceux qui papa la bien levé le problème. En tout cas, vous donnez vos mains pour montrer l'amour. En tout cas, l'on a un royaume. En tout cas, excellence, ces alliés. Voilà vraiment, voilà vraiment, vous touchez à votre thème. Ceux qui papa la bien levé, l'on maman n'a financier, maman représentante bakozala na kimiete ba mama bakoya même ko pesa mbongo na ndako ya mama na biso Deborah pona ekende pas maman financière. Donc au moni harmonie ya bolingo wana. En tout cas namona na nga wana église da namona na ngote bolingo wana non namona ba jara bolingo wana na ba musulman mais na ba chrétien penate. Nakoya sabina solo tena olo bateza bete eza na ndeko moko babengana ki na ndako tant tozo ke l'église baboki biloko ne abengi pasteur a 5 et pasteur ba na mbongo te pasteur ba fandi na ya yebsene batute po pasteur aza na mbongo batona o batona ba pesa ba mbongo ya na poche na ye aliki ba ikene na mutu mususu te. C'est ça les églises. Yangona mamana oyo pasteur na biso apôtre Bonheur Dindamba amona kike mama na zoya arobi passer à silese mbongo na yenyo soto parce que ozo bénédiction ndenge nini ozo bimsa mbongo ezoki na libulu ya serpent. Il n'y a pas la bénédiction yo lo pesa na komwa nzambe. Est-ce que nzambe ngo yo pesa ko yebie na tunyo question o yo lo bige na pesa ke na komwa nzambe nzambe ngo yebie bolo bakaka na pesa na komwa nzambe. Aujourd'hui Dieu se démontre maintenant. Ce qu'on était donc mais bisoto yebiye maintenant c'est Emmanuel David et les ça qui est l'image de son père. Son père aussi c'est Emmanuel. Son père aussi c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nasekaka po ezande mawa mingi. Bon, totangi ba verset la Bible, oyo ya Actes des Apôtres, bien, je reviendrai pour reconstruire la tente de David avec ses ruines, oyo maman révérend Nelly M3 a pesibiso avant, ou on epezali verset ya kolakisa ke Jésus-Christ aye kotonga église, aye kozongisa ndaku ya David. Siko Jésus mwaye tozomona ye na image nini, tozomona ye nani yango azosala musala ngo. C'est ça la réponse. Bon, tokobanda liboso na mama nini akolobawa awa nakomaki mama Deborah. Oh, nasese nano boskize ngai nasese nano révélation te. Nangai nashote nakamba bien. Donc tant nzamba zoloba na ngai na yebisaki bino ke nazongaki me sikoyo nazozonga na vrai elongi na ngai. E vrai elongi na ngai ngoloba vrai nzoto na ngai. Papa na nga pa lobaki tozo nakozongisa yo avant. Non, tangu yo okozonga nana kobongisa sika wana. Tangu yo okozonga bambula na yo eko diminue pona okokisa makambo ya mabele. Amen. Amen. Okozonga bambula na yo eko réduire pona okokisa makambo ya mabele. Donc le plan de... Hein? Ekozonga sima. Bambula na yo ekozonga sima pona okokisa makambo ya mabele. Ozomona Apôtre Julia za témoin munene pona yango. Apôtre Julia za témoin munene yepa koloba. Sikoyo nayoki mama Deborah alobi. Mama Deborah alobi papa elongi na ye échanger. Omoni elongi na ye échanger. Azoloba na Emmanuel. Après nayoki Eli alobi, wana ngai moko na lobi, Eli alobi parce que na yebisaki bino likambo ya gloire ya mai. Kaka parce que na yebisaki bino likambo ya gloire ya mai. Nani akoko rappeler biso likambo ya gloire ya mai ezanini? Nani? Nani akoko parce que na yebisaki bino elongi na ye échanger parce que na yebisaki bino likambo ya gloire ya mai. Sagesse moko ezana munene trop. Nani akoki koyeba parce que na yebisaki bino likambo ya gloire ya mai. Likambo ya gloire ya mai ezanini? Likambo ya gloire ya mai ezanini? Amen, papa. Amen. Merci, papa, pour la parole. Nangina loba likambo ya gloire ya mai ezali tangu nzambe abimisaki yo na kati ya mai. Depuis le commencement, mai mundele. Kati ya mai. Likambo wana nangina loba ya wana. En tout cas, amen, amen. Bon, quand même aussi, donc aussi quand même, tant on a bien sûr na mai. Bon, on a encore le basuti na moi. Allô, papa. Oui. Maman M3. Oui, ça y est, biso. Likambo ya gloire ya mai, baki mai ezali première gloire ya mokili. Alléluia. Kembo na Yesu. Donc au bakisi et pas ya gouverneur Esaïe. Tangu papa nanga bende kinga na mai. Izela na. Mama Deborah lobi elongi na ye échanger. Ngana lobi parce que na yebisaki bino likambo ya gloire ya mai. Parce que likambo ya gloire ya mai nde eko changer atmosphère
ya image na ye una gloire ya mai ya wana bi parce que na yebisaki bino likambo ya gloire ya mai oyo ezali Jésus Christ mutu azoloba oyo ezali Jésus Christ de Nazareth mutu azoloba parce que na yebisaki bino likambo ya gloire ya mai na yebisaki bino mai ezali gloire ya liboso na mokili. Eli na bendaki yo na mai ozalaki mundele oya mindele ropite oya likolo tango nga nazokende na likolo na nokutana na papa na nga Eli biso mibale face à face bilongi ndenge moko oko disengeli te ko disengeli Eli nzete biso de to na likolo pe na trône na ye na likolo inotaleli ozomona. Donc gloire ya mai nzambe tango azoloba esprit l'esprit la terre était sans forme. La terre était sans forme. Il y avait le ténèbre de Moulili, Boutou, Namabele, il y a qui sans forme parce que il n'y avait pas la lumière. Kembona Yesu, Seigneur Azolo Balangaya. Kembona Yesu. Sikoyo, esprit tanga sale mouvement. Na likolo ya mai. Amoni gloire. Gloire, la lumière des hommes. Amoni gloire, c'est la première personne qui a vu la gloire de l'Éternel. Pour nous répéter en l'Issus. C'est la première personne, Emmanuel David Elinzesa, qui a vu la gloire de Dieu en provenance des eaux. A wuti na mai, a kepe likolo kaka ya mai yango. Eza lokola mwana botami, mwana Yesu na likolo ya libumu ya mama na ye, likolo ya tolo ya mama na ye pona fidélité. Siko tango ya ye likolo ya mai, amoni gloire ya Nzambe. Julia, apôtre Julia lobi, tango ya wuti na likolo, nazomona gloire, nazomona lumière makasi, lumière ya mai, pour mai ezali gloire ya liboso na mokili. Tango ya zako aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe